Batu baye kotondisa kini eza balu. Kinshasa makolo. Baniki niki bafufu. Bapupola ki masangu. Basali sali ki boyi. Ebaya. Bauta ki bamboka. Baye kotonda na kini. Bapongoli babutike. Bakomi na badepo. Bakomi na bafarmasi. Bakomi bakomisioner. Bamatisi baloso. Mipikwa pondu emati. Mafuta mbila emati. Ebate. Déjà na studio, pe déjà na beti déjà 3 chants. 3 chants déjà na beti kalaming te foboyo kango. Le âge donc nazo sepelisa banana âge amike ko matati ba mikolo. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepa sika. Ya tobina Congo Température. Et na mo pepa sika. Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, Nabana Poto, Nabana monde entier. Ça dépend de l'heure à laquelle que vous suivez votre émission entre nous. C'est encore une fois votre humble servante Mariam Badim, autrement dit la Marseillaise. Toujours dans la Congo Température. Là, je tiens à remercier à Madame Rosette la fleur d'Ambou, Babi de la classe de la noblesse appartient à lui. Mère Moka Solara, très cool, bananae. Merci beaucoup, Nabatunio Sobazaki, Simaya Caméra. Là, je vois encore Jires Ngoy, Moninga Chatrak Disquarek, Babi Binondi Makambu. Pourquoi pas 999 esprits, et ils ont encore mis l'esprit Jordan Kambala Kambalastin, Maboko électrique, des Karatolobaka, Congo Température et l'Arabino Bloc Omino Bolukaka. En tout cas international, Tenakata 6 Nabiso. Congo Température, les longs la Marseillaise de la presse, Naëlibino en tout cas. Mes condoléances à celui qu'on appelle Anna C. la fraisière Balobi, ma sœur Tozo Lelano et Longo, Longo Toza vraiment na moté manayo vraiment, Otobung Samoa na Marcelo Fraise a des prix Londres, je suis vraiment de cœur avec toi, ma sœur chérie donc Tolela Kaka. Namni sonné na Lobabo na benga déjà en tout cas international na Zokota déjà binomo bana poto bolela fort moto abenga baya donc tozani na kata plateau. Merci. Bonjour à tout cas. Bonjour maman Mariam. Boni. Bien maman, bien yo mozo mona rara. Alobi en tout cas pesi panique na monde entier, panique na kin donc poto mobimbezo lukarara en tout cas sali batu nini. Vraiment avant notre banana pesi mbote na Anna Stella la fraiseur. Donc maman na Marcelo a outi ko bungsa bon moinae vraiment que son âme repose en paix. Vraiment zaka ba mawatala wane zanzela na biso nyonso ata to boyango nzambe déjà salé za bongo to tchelikaka na losambo quoi. Merci. Soko répondre à la question na ngona tunaki en tout cas sali biso nini na kin oto bayo ko malota Brazzaville to wapi. Bon maman ndengo moni maman Mariam ndengo moni na ko lobelo moko ngai nazali mutu ta on a bandaki makambo na eba ite ozala boy. Non ce total biezaka ba grâce à nzambe ndem tesali ko maboy. Soko en tout cas soko betela biso na borno na ndongo betaka non tozo matana yo donc betela biso matana na yebaki na nga tant to bandelo ka liboso ko lukaka yango pona bino bozana mukusa ya nzembo na nga makasi mais ko na ko betaka en tout papa na ba mama ba nani bakonda nani ba yeminen en tout ba yeki Kinshasa makolo ba niki ba pupu ba pupola ki masangu ba sali ki boy e ba ya en tout ba ya ka basalo nini. Bon vraiment so lobi ba ya ka basanga eloko te.
mais soki na composant natalaki selon vie actuelle nde tozovivre na mboka yango etinda nga nazwa bainspiration. Donc moneke bayaka basali kiboyi trop na kati ya RDC. Donc basala yango pe na monde entier po ton ozwi idée ya composer ntembo wana vraiment ozwa vraiment temps ya koyeba pe bato wana parce que bayaka baza monde entier mso pe na bapoto c'est que domaine on la sala yango pe na poto. Te mama koloba boye te musero bimondenga na fingi bayaka. Kwa nga mono naza muyaka. Donc eza te ngelo bake bayaka ne bazaka ba domestique te. Bon eza selon ndenge nasalaki conception na ngai ya idée na trouvaki pa na fandaki jour mo na zikida nazoteka ba bonbon ndeka na bande koteka ba bonbon na yoki mère mo azoloba bi yango ba Swahili baye kotonda na Kinshasa banduki bomengo batongi ba immeuble batelema na balcon pa batalaka ba voisin muzuri. Pardon en tout cas oyebi ko betina moko donc ozo matin roboaka ndenge boka ekolo na ekolo o boki ya bayaka o bato bayebi bayaka mais baluba pe zali ya bamango pe zali ya baswahili pe ba voisin muzulu ezali bon tangu siko na fandi na yoki lisu mama na lobi vraiment yango likamba okamwa soko tali surtout na baluba nde bakoti na kini batondi si Kinshasa nga tellement naza artiste ton na yoki maloba na et bouger nga la mutema na lobi fona composer to na kene na ndau na fana eko raisonner na tali mentalité ba yaka mingi basala mingi ba popola ba fufu mingi basala ba domestique mingi donc bakata ba fumbwa ba nini yango asko na iko zwa na composer yango na eko tia ba tetela na tia bikolo nyonso ndenge moni komi nzembo donc idée wana mutapesa kio ezalika na kati ya zikida na yoka ba mama bazo solola. Tant que na zwi idée ana na ke na lambi yango ko betaka na meka ko beta mamo ekangi ba mama wenze balingi lisu ba nzembo musute balika na yemba wana na ko comprendre que nzembo wana eza effet yango na koma ko yemba tina ndenge bimi lelo yokani metinde lelo comique en tout cas international vraiment bon soki na koma ki en tout cas international natali par rapport ya message wana pesa ke za mukie et puis ba filmanga ngo na téléphone. Taba filmant pe na ibate. Moto a publiaki et sali polémique na poto tina ndenge panzane komi monde entier. Donc nzembo nanga e yembisi tina ba mindele. Na batu ba yebi lingala te me ba yembi nzembo wana. Vraiment kamu Singapour. Ce qui est en tout cas international ko pesa biso kombo na complet o ba botela vraiment. Bon, nga nazali na botami na famille ya 7 enfants, naza aîné de la famille. Papa nanga komo na ye Bopamu, Bosei. Maman nanga komo na ye Peggy Nchole, nga moko komo na nga ezali Bopamu Mbalongo Jimmy en tout cas international na suka. Merci beaucoup Betela Bisonsko et Bandelti Souka. En tout cas Toyo Kayo en tout cas international bazota en tout cas. Merci beaucoup Mariam Irani Shira, Pembenia Anna Stella Fraser, Bolingonde Angwana vraiment merci moi la Marseille, je suis de cœur avec vous. Tolé la ensemble à Marcelo. Merci beaucoup en tout cas Betela Bisonsko quoi. En tout, papa na ba mama banani bakonda. Papa na ba mama banani ba yeminen. Ba ye Kinshasa makolo, baniki niki ba fufu. Bapupola ki masangu basali kiboyi ebaya oye mbati bawuta ki bamboka baye likola mintuka bamemeli biso kwanga baye koteka mutolula baye koteka banchesa baweleli makayabo baye koteka bantsafu tala batekeli biso mbasu ebako bawuta ki bamboka baye kotonda na kini bapongoli babutike bakomi na badepo bakomi na bafarmasi bakomi bakomisionnaire bamatisi baloso mipikwa pondu emati mafuta mbila emati ebate
bawutaki na mboka baye likolo ya pepo batondi na kini bafongoli barestaurant bakomi na bamaison bakomi na babare batongi bimeuble batelema na balikon mpo na batala voisin muzuri baswa antu baye kotonda na kini bafrode babato batondi maluku baye kotenda na paka batondi na kingabwa baboti na tembe batingama na barai bamo te atitintum te aprukuntum te atitintum te baye kotonda na kini baboti na tembe batondisi Kinshasa batondisi wenza luku kitaze tondi na wewa kitaze komi mulunge ebalu antu. Merci beaucoup en tout cas. Nasir batino sobaza baolanda émission oyo Jires Ngoya nasir osepeli makasi Shadrach Discored nasir ozaba mane sengo. Merci beaucoup à Serge Bola l'impresario de prendre l'émission sentir que tozana en tout cas international. Balobi en tout cas international bato belé ba star belé ba oila en tout cas international. Kaka crime beti ba star belé ba komo oila. Sauf que comme il a décrit trois coups c'est que OK poto bon zomona cri na nga ezalaki pe na nga eza ne banzembo eza banzembo mais na banzembo wana nga na composaki yango lokola cri mais so olandi conception na nde nasalaki yango eza banzembo mobimba mais sikoyo nayembaki yango lokola cri eningisi mpe monde eloko tosalaka na ndenge kosanga koyeba nde yango wana ekangaka na ndimaka te eloko wana ekokangama ekangi seke eningi oloba na kokango ekangi yango omona esali do eningisi partout bato mosusu donc na comprendre te bakomi kaka kopesaka pembeni en tout cas vraiment nayebi te nayebi ke oyo ezoya ntango ekobeta mokili mobimba ekosentir mais moko ondimaki te ke okokoma ndenge okomi lelo bon nandimaki te ke nakokoma boye c'est trop dur nga nayebaki te ke kosala boye mais namoni mbamo nzambe achange makambo nde na ndenge na ye po balobi donc nzambe oyo biso tokosala ya biso mais lobi na biso nde nzambe namoni babombo bwaki nini ebwaki en tout cas komi kaka mutu moko allo oza biso express bona boy zando kota lisusu te baoluka fort eza bongo te lobi nazali na zikida lobi nalai na zikida nakenda opesa bamama zikido basala nga nayokana boye nakenda opesa bambote oyebi nite te Bibi Kawaya ezali ser mo atekaka madesu na zikida ya na ye komone King Zuma afandi na Joburg na Afrique du Sud donc bango nde basalaka polémique ya filme na nga mpona esala lelo eyeba na monde entier vraiment napesi bango mbote ebele bisika bazali na King Zuma na mwasi ne mama Mondele napesi bango nyonso mbote esika bozali vraiment bofanda na kimia nzambe abatela bino vraiment nde nazawa ntango eloko na nga nebimaki bato basoutenir nga lokola bamama Anne-Marie Mabanda bamama Vicky Mabanda vraiment naza na esengo mingi ya koencourager bango bakontinue kolenda mais na à part cri oyo beti en tout cas oza pe susu na bacri na moko beti bon nde eza na bacri nga naza omona 600 cri baanimateur na biso ebele oyo baza na Kinshasa misusu bayebi ke babwaka babiloko na nga ebele mpe napesa bango babiloko ebele mpe bayiba po atalaka Kinshasa evivre na oka bongo baoyoka eloko moko ya mutu bayibi yango basali na ndenge na bango ebele bayebi on a déclaré ba droit d'auteur te mpo anakenda kosenregistre yango te mais pour le moment nde naza biloko na nga nyonso nazoyemba eza enregistré c'est que soki ozwi yango yeba kobanda mbango obandokima mbango mpo badossier banolandoka soki osa biso plaisir bato nyonso baolanda yo bayoka bacri en tout cas ya sika vraiment en tout cas bon nde naza deya na studio mpe deya na beti deya 3 chants déjà na beti kala mingi te fo boyoka yango mais naosala 6 chants avec générique mais nga naosala nga nakenda nga na nga musicien te naza comédien nazobeta musique comédie eza mpona kosepelisa tous les races tous les âges
donc nazosepelisa bana na age ya mike komata ti bamikolo vraiment boyinanga te na ye nanga kotia polémique te na bamusike na bino congolaise nga naza nanga musicien te nga naza comédien naye kobeta nde omona babula ngando bayemba babula ngando bayemba neti mwambeli bwa motema dukuduku libumu jalousie nga mpe antuka na ye mpe mobali oyo olala na ndenge na yo nga mpe nalala na ndenge na nga po tobota te me nalandi bino ka baniance na bino boyembaka bamusicien congolaise baniance ande mutu nalandi yango me nga nasali na nga bakomedi na nga na ndenge na nga soki papa zwi makango foti ya mame yo moko bimaki na salon mama donc nga eza nango komedi nakendanga en tout cas libalo betaki tolo wenza sashe mobali omelaki mbondo mbandebele libalo tutaki tolo wenza butu mama biloko kobela bana bakonimba mama sefora lamuka olia mama aveni elali bana bakolia mama mulili ekoti oza kotuta pondu mama mulili ekoti otongola madesu mama antu ekoma 22h alamusi bana yaniki lamukolia mwana kolia komi konimba mama antu mama ya Jacob ale musuni nanga tufi na yo nyama buzoba bolole ya mwana yo monita veni elali likolo lukosa biloko na bino po la musabatu antu. Merci beaucoup en tout cas namoni et c'est ici Rosette la fleur d'Ambou hein baby madame moi solara bien. En tout cas international à lobby azana ba cri et belé. Attends maman Irène, maman Mariam Irène Chira. Ah yo kabisot. Voilà, Mariam Irène Chira vraiment merci parce que otiki anastela toujours pené anastela malgré tous en matanga Marcelo tout ça Marcelo depuis Londres baby Londres ça éprouvé parce que toujours les la Marcelo en tout cas nani za simana yo. Bon, nde naza moto aza sima nanga c'est trop dire. Nga naza artiste na bimi na nde nanga. Nasalaki mwa bozoba nanga bozoba ngo pe yokani. Donc moto aza sima nanga za te. Apara moto akocenga za DJ Abdul. Bon moto pe asimi nga mwa mopanzi. Papa Nembalemba, papa Molière. En plus honorable Jacques Lepe azo kocenga. Tara naza pembe na bato mayele donc j'étais. Et puis là, les gens na bakisa mukezali baye bake en tout cas obino boyoka bat mingi musuba kanisa en tout cas abiminde na bombo nga na bimi na bombo te nga na za artiste na sala déjà arkala na sa arkala déjà ça fait au moins taba 18 taba 19 ans mais nde na ki ko voyager na kena ki sangani ko uta na uta ki sangani na ke Équateur tana comme na mbandaka na kutana na mamo Live Lembe na ba commando mototel okulinga lufa Mario Somo mama Los Angeles bato belé bazaki na ba mabele liste de faits mabele liste na le papa le couleur uta okufa tika biso tokutana na bango na salaka démonstration moko bayebi nde bazana bandaku na bango bayebi eningisa mbandaka mobimba la première dame azalaka na besoin kutu aedenga mais tellement na moment na nazalaka na possibilité kokoma place ya zate ma mère dame a voyagé à Kinshasa, nga pe na voyagé na zone Kinshasa. Après que zonga Kinshasa, ton a ki Kinshasa na sali 5 jours moi na nga mobale avec kufa. Ton moi na kufi tellement comme ki ranki na famille mi balé et senga ki nga na donga no moi na épargner moi sinanga. Na zo ki moi sinanga na bana to sala congé mo to kende en Équateur. Kokoma na koma en Équateur. Gouverneur Jean-Claude Bayende tanga monanga a solliciter nga na koma intendant na ye. Na fana na intendance na place na kenda ko former groupe nanga théâtre à liboso na pesa comme groupe théâtral mon PPD en tout cas bilingue. Etant na longwana na ko sa deuxième groupe ezaki groupe en tout cas bilingue.
wana ya mibale ya misato siko nasali groupe international groupe en tout cas international on est groupe ezo cartonné au kalaté bomona ko bandoleka na ba chaîne na bino na kati bandako na bino bomona deux fois te eza groupe théâtral en même temps eza lisusu groupe comédie musicale donc na ba chorégraphe akanda et puis donc eza nazo ya pena bo pesa ngaka lito ikalate bo zwanga na bandako na bino bo sentir so nzamba sungi dans 2 semaines ni pièce nanga album nanga so bima oyoka ba différence na bangi nanga te ba o nyonso ba yibi ba yibi biloko nanga boye ba luba wana yango te o bozoka mobali la la ndenga yango te wana na trompaki bino vigilance mais biloko ezo ya Oliputa moko toko kabolanda mbomi bale toko kabolanda mbomi bale ngana bonanga libala bombanda souffrance na bonanga libala bombanda souffrance antu o mwasanda kwandi maka oya makangwa ndi maka papa mwasanda kwandi maka oya makangwa ndi maka papa mwasanda kondunda mwasanda kopondu mwasanda kumatembele oya makangu bansoso bangombe bantaba mabongo bampiki bamboto minganza makaku basombo mikila bangubu hippopotame antu bokoyoka bamiyibi bokoyoka nzela na kotikela bino tante antu bango tango babwakaki yanga nga naloba na bango te tango bango babwakaki nga nafingaki tango bango balandaki nga nacholaki bango bakoyoka soni bakokima bakotika koyemba yango mokili ezomona mpe ezomona bango baza bamiyibi antu tindi e papa ozali papa ya ndenge nini pape ozali papa ya ndenge otiki desa e balambi ngombe mbongo ewuti wapi pe ozali papa ya ndenge mibali ya lelo yo basala kate balula kobota owuti voyage yokuti semi papo tunakate pape ozali papa ya ndenge osala kate lokosa misuni yo papa na bana ozali papa ya ndenge otiki milipwa balami mungusu olembo lisani ozali papa ya ndenge otike lokote balambi soso kaka bakoma ndema jaki tselanga ntolo Mama, nasi chadra discorrect dans un estima. C'est kamabe, pourquoi pas je reste ngoy. Serge Bola l'impresario depuis Paris. Boni MC à Magali pas mais depuis Switzerland babi la Marseillaise badimou malgré Bohème Nazara n'a pas sa motema. Ma sœur chérie Anna Stella autobus Samoa nae Marcelo depuis Londres babi Londres bazar olela pas c'est vraiment tout ça la motema. Ma sœur Anna Stella oh non son salé l'ingolo sakake je suis de cœur avec toi vraiment trop beau sanate on est ensemble en tout cas na moni pe ndeko la biso we ranson asepela la cri no ebi bon we ranson asepela na cri na ngate tolo ba bien ba we ranson baza ba icône ya musique congolaise ba batu basala ke ba longola fous na musique congolaise. Quand on est ensemble, comme on dit, en tout cas, c'est que en tout cas, inspiration est là. Dans l'obité, na danger, mais na inspiration. Mais bah ouais, ensemble, bah likolo. Nga za lokwa linza kana bango. Nga na Hollanda ba on a se. Ba on ba likolo, ba musique nga ba on kara musique eza. Taka ba musicien nga na nga comédien. Donc mona. Vraiment na senga trop ba vena nga ba ouais ensemble, ba vena nga ba jibem piana, ba vena nga ba ve de Rambo.
hein ba vin nga waze quoi waze belé ba chair de poule hein ba Fabrigas héritier wata ntango mpe yo ozoya na biloko aloyebi ke lelo lobi mpe en tout cas koboya bango parce que yo mpo ozoya na mopepe na yo bon nga nakoboya bango te so naboyi bango nakomi ingrat nakoboya bango te bango basali avanga ngai nake nga naza na nga ka simple comédien na nga na titre moko te na sa galon na nga ka simple comédien soki bango bakotianga loboko nde batombola nga na besoin mpe na participation na bango basunga nga na mata po soki bango bakotianga loboko barobino mondibu bango nyonso soki batianga loboko pene ezala esengo tro oui bafali pupa baze ebele et puis boyebi ke naobeta concert na papa Lutumba Simaro nde naza nauti deya kosala deja nauti kosala deja donc touti korepete na ye sikoyo donc osonga na nga nyonso naosonga yango oyo seke lobi mwana kini nyonso ayeba okende na Sébastien na Bibwa na bana poto baza na kini bakende na Sébastien mpo akoyinda fort baomona mpena en tout cas oya dramble na ndenge akanda. Mais en tout cas, pardon vraiment, pardon, en tout cas, ozobanga na ote bato baza liboso na lokola baladi esobe, ba président Caleb, bato belé ba liboso siko yo en tout cas, est-ce que ozobanga te? Mais nga na olanda lokolo na bango ti. Bango basali tanati esobe babenge phénomène. Mais nga babenga en tout cas moteki bombo. C'est que carré amulai bango baleki nga ka musika. Neti ba Caleb kutu lelo koma olala so ba la na États-Unis alali lobi na poto. Donc lobi na kin donc nga na koyi kolanda na okoka kuna bango te donc nga na musika na bango so tosi ba saisa yoana ba marka kongo na nenga jete peut-être nga pe na ebite vi na ngande na okende donc il faut ondima ba grand o babima liboso na po yo pe osalama. Merci beaucoup. Nazo pesa ba coup de fleurs ba coup de chapeau vraiment art na bango kende liboso basa musala nga ntuka na ye kaka kobakisa maka na corps kaka oyo kaka ya comédie congolaise na ye pe kobakisa maka na po kombo na biso pe kendeka non na monde entier nde ekende lelo anasali baluba bamongo mona eningisi monde entier nyonso d'autre part ezaka fier kaka ya nini art congolaise balobi en tout cas pardon vraiment babi en tout cas baswahili bazoluka yo en tout cas baoluka yo po biso ndenge nini totelemaka likolo babalko topesa bino buzuri bamama omoni oyo tooloba bamessage mpena oyo mpena solo esengi koloba nde yango oyo oso comprendre donc ndenge eza boye baswahili ata mokolo moko te baluki nga ata mokolo moko te baderange nga tiko bino boloba baswahili nde baya mabe to baluba baya mabe biso nyonso toande mo na Congo boti okosa makambo nzembo wana to nabwaki libanga na yembi eza comédie na sali mpo na bikolo nyonso pato na tie baswahili namoni barega namoni banani batu nyonso akisangani namoni batu nyonso kuna kotaka tanga kuna nyonso ntango na tie bamongo namoni bangwande namoni banini nyonso ntango na tie bayaka namoni basakata namoni bayanzi namoni bambala ntango na tie bakongo namoni mpe banani kuna nyonso ya bakongo mobimba tina okwa bamadimba kuna nyonso seke eloko na compose bien kutu lobi eza bamindele mo bayaki kosala interview bazali na poto bafuti billet bakoma nsima lobi tosala na bango interview mpo ya nini batali capacité loko nga na compose bamoni yango eleki grave baye osala na nga interview to bapose nga baquestion na yanoli bango mpe selon ndenge révélation elenga mpo nasala eloko wana seke eyelakisa d'autre part composition na nga eza nango kano mais bokosela babikolo te oyo baluba balobi lokuta gudu moto akotie nga honorable Isaac mola le mola mais jamais atika kotungisa nga te soki olongwe wana toke bamongo naleka na paka juma nga no touti oleka siko na paka juma wana yoki ata mongo moko amenase biso bongo mpo yani lokuta boye Kishasa mpo na bato balia bien fo bakosa yango boza ata olamuki na tongo liputa na tolo oke kotonga botika makambo wana. Merci beaucoup en tout cas vraiment au composant mon vraiment bien malgré comme kolobo bako bakombata o banini mais biso to yebi au bakino bikolo bientôt la pe to mona pe ba pays comme Brazza donc eza vraiment fierté ya
ya artiste na biso osala ezaka congolais to soutenir yé na bato bato soutenir bato ba benga vraiment et ça la bien. Merci beaucoup hein Shadrach Discoret toujours na sima caméra pourquoi pas moninga na azalaka pembe na j'irai singoi bato bazalaka nanga moi bien 999 esprit ezanga moko poko Camille esprit Jordan Kambala Stin, on est ensemble avec en tout cas mot de la fin on a dédicace bientôt là merci. Merci beaucoup à Mariam Irène Ishira moninga ya Anna Stella Fraser balobi ozaka pembeni ya Anna Stella boyende zalaka bolingonde zalaka bongo lelana Anna Stella zalana et consolé et ça lève vraiment bien. Merci beaucoup à Serge Bola l'impresseur de prix Paris Babi Londres tout ça na matanga Anna Stella autobus moi et Marcelo Fraser donc tous les langues ensemble en tout cas mot de la fin numéro de téléphone moi dédicace c'est ça là moi bien mais la sima to reçoit en tout cas alors mais ça vraiment bien merci. Vraiment esengo nazopesaka naosepelaka na Rosette la fleur d'amour la place azali oyoka biso vraiment nde naza na esengo trop bana poto nayebi ke bosoutenir nga befort na bino mpe esa lelo en tout cas za boye vraiment naokumisa bino vraiment nzambe apambola bino na misala malamu bosala kati na nga na baconseil nyonso bozobenga nga bapele kokanisa te participation nyonso ezaka moto akabela mbongo te ezala conseil oyo boopesa nga ya motuye mpa na nga na oyamba ngo mpenza vraiment na esengo trop motu nyonso alingi soutenir artiste ne en tout cas komona pasi te otie kaka code ya mboka ya Willy Musheni obeti kaka 85 26 61 104 85 26 61 code ya mboka ya Willy Musheni obeti 81 481 60 60 81 481 60 60 vraiment naza pe na bato o basoutenir ngai o basali ke lelo ngana koma boye baza ebele ya liboso yoka mama Isa la boma mama Isa la boma neti président Wani Maimona donc napesi basalam ebele napesi basalam ebele pa papa Nembalemba wana kuna kobosanaka ete tipe na ntango antuka okota na sa mabele komboka ya papa papa Nembalemba wana monoko papa Molière TV ya yo eyokani papa continue kosala malamu nzambe akofuta nga antuka na kofuta te me nzambe nda kofuta honorable Zacle le Mola ya yo yango wana DJ Abdul DJ Viris Chris Kalema wana biro na nga pembeni Musée Jeff ya Musée Jeff Kambala vérité ya yo yango wana napesi mbote na les 2 maîtres nango baokengela nga maître Turbo na champion Oliga o bazalaka sima na nga mais à part ça napesi mbote na nga na Junior Molière na Lisa Molière TV basalam na bino ebele yango wana donc napesi pe mbote na Jires Ngoi napesi mbote na nga na pe mbote na ngai na pesi mbote na nga na Anne-Marie Mabanda mama Vicky Mabanda na Maketa na Isa États-Unis elle don ndeko ya mama Anne-Marie Mabanda na pesi ebela basalam na yebi eloko biezoya na yebi yango mama Maketa merci ya trop na pesi mbote na Aisha Chamwenze aux États-Unis na ville moko États-Unis na Aisha na pesi mbote osalanga ba vrai ya nga pe na reconnaissant na yo na pesi mbote na nga na Boni MC depuis Suisse na pesi ebela ba salam na pesi mbote na nga na MB mon général ba salam ebele na pe mbote na nga na Jires Kabongo donc eyokani na pesi mbote na nga na Merci Kou ya Gros Benisha la maman de Ridjandi Louao mais au bosali mutu moko Shadrach Discoret Shadrach Discoret na pese bela ba salam donc maman maman Sikou la maman de maman Sikou donc il y a Gros Benisha la maman de Ridjandi Louao un enfant pas comme les autres donc maman wana donc Alexa bolingwa bo maman adana mwana botaka moko mais mwana ana za handicap
Mais maman a sala fierté à moi na ayo kisa e mokili mobimba. Hein? Moi na o papa molera boira akumisaka yoana. Mama soki ba mama nyoso ba ozalo kwa mama neze sengwa trop. Ozana mwana moko aza handicap ba misu ba bomba bango na bandako mais mama na alakisa mwana fierté mwana azo lakise partout donc aza ko boaka partout ko sa ba dédicace partout pour lakisa elenga mama. Vraiment mama na peso ba mbote belé salam belé mama faut zaka na motema na ya bolingo. Hein? Kotika mwana ate sungaye. Mwana ape d'autre part pas ali fierté na yo. Hein? Sungaye mama et c'est trop mama siku. Hein? La première dame, hein, de Lausanne, maman yayo yangwana. Vraiment la sepeli mingi et c'est ngoya trop. Vraiment bandeko na bois qui vinote, hein, maman Mimi Mbodo. Hein? Hein? Anna Stella, la fraisère, mes condoléances na mwana, wa ute kotika biso. Nzambe kosungaka donc nzambe soka apesi na gauche yemo ayeba kobongisa na droite soki alongoli ye pa yeba kobatela vraiment souci ebele te nzambe akosala ya kokama kati na yo kobanga te vraiment napesi mbote na bandeko na nga nyonso oyo balandaka yango basepelaka na nga boza ebele moya kotanga bakombo na bino te mais avant nasukisa na osepelisa bino na eloko moko boye eosala mpe elengi napesi mbote na Solange Mafuta na kati ya Bruxelles. Merci beaucoup à Madame Rosette La Fleur d'Ambou, la classe la noblesse appartient à lui-même, moi solara bien, la Marseillaise et la Katia Congo température. Merci beaucoup na batunyo so ba sepela ngai vraiment. Donc je suis vraiment de cœur avec vous pardon. Ndeka na lobaki naza vraiment na passe na motema moko ya ba fan nanga moko ba sœur nanga ba conseiller nanga trop Anna Stella la fraisère depuis Londres et tout fisa mona na ye Maxelo fraise donc naza vraiment na mawame Anna Stella nzambe moka yebi. Merci beaucoup à Mariam Irène Chira pembeni Anna Stella babi moninga malamu nde bongo vraiment je suis vraiment de cœur avec vous minga lo bezate ndeka tozaki na en tout cas merci beaucoup na batno so balinganga Aminata Metambu maman debo en fait depuis France Lema pourquoi pas Brigitte Kabea sto maman Nathan Serge Bola l'impresario Henri Moutété la mobile ya maman Ladine depuis Paris to aussi sona en tout cas c'est la biso mo eloko wana wa yemba kana na ba kripa sika sangisa ka nyonso pour ça la moi bien na otiko lo micro nga na déplacer nanga boyibi yibi bokangami e mawa boyibi inspiration boyibi botanga kate bo inspira kate koyiba bilo kwangani papa boyibi bokangami e mawa Hey, mobile yo. Bana ndenge na yo, ngapena bana na ndenge nanga poto bundate. Mobile yo, la na ndenge na yo, ngapena la na ndenge nanga poto botat. Antu. Papa na ba mama banani bakonda. Papa na ba mama banani bayeminen. Ouais, ça biloko asika. Bamongo bazindi na Kinshasa. Ba Kongo ba monani te na kini. Ba yaka ba koti na Kinshasa. Ba tete la Kinshasa emeli bango. Batu ba ye kotondisa kini eza balu. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette La Fleur na Dambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci Congo Température TV.
Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement, émission sportive. émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika yaya tobina Congo Température eye na mopepe asika